Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino pe bandeko yonso bobi kolanda biso bongo libanda na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bolamuka tomeseni koloba yako mabota mabino benatina se moko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango tomeseni koloba moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo lelo akoma kolia likolo ya fulu yango lelo moindo azeko kolala na fulu lelo moindo azeko lia na bisuka ya dendo alati na basu vêtement ya tombola moindo mobola ya yambo nzokande moindo moto afandi na mabele yetonda kita moindo nde asali ete baloposo mosusu bazwa lolenge tope moye ya kovivre mpo nini paseze kokoba be kokoba talantina nesongendi na fumukusu kia mzana mpanda na Angola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine batelemi lisusu neleko ye pona kokoba bongo misala ya 1921 mpo nini te bangunza yonso ya fumuki mbangu batelemi na eleko ye pona koluka lisusu kolamusa makanisi bongo ya moto moindo adzonga lisusu moindo ya yambo tokolikia na bamanaka yonso nesongentila bakolekaka na etando bamanaka yonso Bayindo Bolamuka tokosalaka tokolelaka be pasi ya moto moindo pasi yango euti ezeko koba ezeko persiste te toyebite ekosila mokolo nini mituna basusu bakei kosala ba jeune prière ya ba 90 jours basusu bakoti ba retraite ya ba 100 jours balobi bakokata suki te bako changer molato te basusu pasi ya Bayindo lolenge lekaki balobi bango bakolata nde saki soko balongoli saki nde moindo azoi bonsomi basusu balobi lokola pasi ya loposo moindo eleki bango bakotambola makolo ngulu bakolata be sapatu te mokolo moindo akozwa bonsomi basusu balobi bango bakokata be litralala pompasi ya Bayindo ezebe koleka mbeka donc litralala ezelo kwa elembo na bango ya mokuya bakotika suki te mokolo moindo akozwa bonsomi bato na beteni na bango basali bave mpo kaka ya pasi ya moto moindo biso lisanga ya futuka vana pambu vidila to yeina ya biso conclusion koloba soko moindo azeko nyokwa mapo abungisa bonzambe na ye ekomi etumba ya makanisi basusu balobi tozena débat bolimbisi démon ya famine soko pe existaka to kiango kaka na bandeko mo Yesu basusu balobi tozena na bilakeli sokope biso nde tobomaka Yesu basusu balobi mpasi yango eze momentanément soko kaka ondimeli Yesu mwana se moko ya Nzambe nde pasi wana eleki bango kaka lisusu yi christianize balobi esengi tozala na mpasi po mokili ye eze mokili ya mpasi tokanga nde montema tosala bolamu soko bakobeta mbata na litama ya mwasi pesa litama ya mobali mpo lola epesa mela biso kuna nde paikani nzala yango ekosila kuna nde paikani tomate kozala monene lokwa kokoti kuna nde na lola esika kani malala ekozala monene soko lokwa motu ya moto kuna nde esika bilie ekozala moto na lion baze baninga akokipa bimatiki lion batelelanga mwana te na kozonga waneze bilaka ya lola mokili etamboli na confusion bato baze koevolue na confusion mpasi ya Bayindo
euti na lisumu ya Dana Eve mpasi ya baindo euti na liwa ya Sodome na mbeba ya Sodome na Gomoro pasi ya baindo euti na liwa ya Maome pasi ya baindo euti na nkufa ya Buddha pasi ya baindo euti wapi etikali mituna na ba point d'interrogation ebele kasi biso tolobi sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas mpo nini Fumu Kimbangu lokola axe ayaki kobikisa baindo na indépendance politique, indépendance religieuse et indépendance scientifique. Sokoto bandi ko impengle na bizaleli misato trois pouvoirs ye Fumu Kimbangu azalaki ko incarner yango peut même ntina ya bana baye basato na bo Fumu Kimbangu nde akumbaki biso na bososoliete toyeba bonzambe ye loposo pembe akumbelaki biso yango nde pasi ya baindo po nzambe azala na ino importe te soko bako importe sardine po biso toko salaka te matondo soko bako importe soko shawarma soko chocolat po biso toko salaka te matondo kasi bako kakite ko importe bonzambe na moindo po Afrique berceau de l'humanité yonso ye mokileze ko salela lelo e bandaki na mabele ya Felika biso nde totangisi mokili mobimba bonzambe soko bakendeki na ba science boyebike ba bonzambe ya makasi source nango origine nango ezalaki na Felika ba philosophie yonso ya makasi batanga na Egypte géométrie, algèbre, trigo, yonso oyo lokola mayele écriture même peinture yango moko et botami na Égypte. Égypte yayo moindo. Égypte yayo moindo. Lelo moindo wana berceau de l'humanité, moindo wana ntina ya kozala ya bato, moindo wana bandeli ya yonso. Lelo moindo moto ya pasi akosalaka te, akolobaka te, akotambolaka te, yonso basalela ye. Po alia balesa ye, po atambola se déplacer, fo bakumba ye, batambolisa ye, po atombola loboko, azena maboko te, il faut batia ye loboko. Moindo akomi observateur ya mokili, lolenge torobaki mikolo mileki, yonso aze kotala. Moindo po alata loposo pembe asala. Yango tango batindi basufatuma ya tombola na bakonzi na baba bofisi ya contrôle ye kotala kama esengi bana ya mboka basalela bakotisi na basufatuma ya tombola lokola toyebi kosala te ata soko bakotinda balolemo soko ya nyama nini ata soko bakotinda microboso oyo tozeli komona lelo mikwa na mikwa misuni soko bango moko bateki ya baindo ba défendre misuni basalelaki baboudin yo sombi mikwa atia na madeso pesa kaka mwa mpimbo solo ya pimbo na kati ya bilia tango yonso tokolobaka pasi nde sengelaki ekumba révolution pa ya baindo mais à la grande surprise mpasi oyo moindo akoti nango moindo a normalisé a meseni na pasi Fumu Kimbangu asosolisi biso baindo mpasi na el politique eze système ya loposo pembe pasi na elle ya religion ingeta eze religion importé lolenge touti koloba tout à l'heure nzambe azala na ino importé te pasi sur le plan scientifique lolenge loposo pembe akangi bongo kozala bilembo ya bato nde tokoki te kokela tokokota na mokili ya invention to na science to suki tozeli limité batali pamba ya mokili batali pamba ya mokili Nesongi Nzila azwaki ntango ya kokoma mikanda mwa mingi kasi na manaka na biso ya lelo tokozwa mwa extrait na mokanda ya à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais. Et voici l'arme de la colonisation en Afrique. Mpo nini to defi mikanda ye mpo ya kofongola lisusu boyebi pe bwanya ya bato. Tolobi mpasi ya moto moindo ze système ze vuli
atalelo to kabolaka ba vi mokote na bino bandeko nanga mingi ba combattant pour ne pas dire diaspora mpo ya bino pasi ya baindo président Kabila c'est parce qu'il y a des Rwandais, c'est parce qu'il y a kosa biso kombo Kanambe ya loba kabange mpasi ya biso ezepo ba Rwandais batonda na gouvernement lolenge bino boko komelaka biso kasingana koliki ya moto ya koki aloba bongo face la mwana il y a 10 ans oyo tango mosusu abotami na 2007 awa na renye ya président Kabila nde azali kokola na tango wana akoki aloba mpasi ebandi na eleko po ye akuti yango kasi soko paze mwana oyo asalaki revisitation ya histoire tokoliki ya koloba ndenge wana te po na manaka eleki tolakisaka bino uta kala avant époque ya indépendance même sous-vêtement nano moto alata sous-vêtement ezalaki drame ezalaki luxe. Vers les années 60-70, bato bazé kolala na bakiti ya motuka, kuti motuka ya bato et ça l'accident. A vous joli sima ya kiti wane komi pombolo na ye. Bato balala na carton, kokenda kolokota ba carton ko kosa kosalela ndako ya bantsoso. Mbeto. Tata bandi ko boto. Akomi na mwasi tango mosusu na bana babale. Akolalaka na carton. Phénomène Salomon bayiba kolalaka na salon ebandi époque nini bato babambaka banzungu na matembele mpo misolo ya kosomba nzungu mosusu ya sikezete nzungu ezali kotanga soka lingati ya ya fufu abambi na matembele so asali pate ya fufu po akole na nzungu baye bazalaki kokenda na machine kosenga ngenza ya masango nzoka tokoliki ya okolo na moko okopikole bele mpasi yena ezalaki ya dobi bato na ville province ya Kinshasa bazalaki lolenge lelo te poko kota Kinshasa ezalaki fozwa autorisation to laisser passer ntango bato bakomi kotika mboka makasi koleka Kinshasa ezalaki pe ko vivre na mwa bilanga na mwa misala bandeko ya mboka bazalaki kosala bandeko ena nakolanda posa ya mokili ya mondele mabina yonso bakomi kotika bongo mboka po balanda mokili ya évolution mokili ya développement nde bakomai koya na Kinshasa tala epai kani mpasi ebakemi kasi lelo tolingi tokenda moke na mikanda po emeka pe kofongola lisusu boyebi nalingaka mingi makasi kosimba charte de l'impérialisme mpo nini charte de l'impérialisme ezene eloko te kosalema lelo na politique ya Afrique libanda ya charte de l'impérialisme ezene eloko te ekosalema lelo na économie ya Afrique libanda ya charte de l'impérialisme yonso yango tozali ko interpeller même ba dirigeants politiques na biso bomeka moke ko bongola etangeli ya bana bongola moke etangeli ya bana bolakisa bana utabo mwana boni moto akoki kolinga mboka na ye boni moto akoki ko défendre mboka na ye bana yonso ye to bimi génération ye to uti na bekolo soi-disant catholique, to tangi soi-disant 100% matière soko ya loposopembe biso wana ba traître ya bamboka na biso. Partout en Afrique, ba traître ba intellectuel na lobaka yango mbala tokoleka na manaka ya baindo bola muka ba traître baye basilisi na etelo ya loposopembe. Croyons que basé formé na boyebi na mayele nzoka nde basé formé na inconscience pe na bozoba. Yango bato wana bakosalaka facilement ba rébellion na yebisaka bino soko ezena moto moko yebi rebelle moko il est très aya fanda na plateau ya baindo bola muka contredire ngai okofuta misolote
yaka fanda ngai na oto sala doba ola kisangai soko ezena na moto moko sala rébellion awa en Afrique azeyi le trait bato yonso bakela ba rébellion ba intellectuel mais aleli ya rébellion fruit ya rébellion viol massacre kotumba saccage yonso soko ndenge nini tokolimbola boyebi ezaleli ya accompagnaka bongo ba rébellion banani bakosalaka ba intellectuel lelo boze komona mbilinga na République démocratique ya Congo lelo etumba ezongi oyo toyebaki na este sikakani MONUSCO afandela biso soko mbula boni plus de 20 groupes armés etonda na est tango touti récemment ko réclamer boni bino bokoki kozala mission la plus longue du monde epai na biso avec plus de 19 000 soko 400 et quelques militaires bato wana basali semblant yako écarter soko 3 000 et quelques militaires badzonga soko kaskebe badzonga totikalaki na 16 au moins 16 000 militaires mais lelo boyoki Kasai moto epeli na Kasai MONUSCO sikawa assiégé na Kasai nzokande soko tozeba éveillé soko tozeba conscient éveillé mfumu kimbango yaki kokotisa na baindo tokososola ete bato wana baya te pona ko sécuriser peuple congolais lokola bafandi wana po uranium emonani po coltan ekomi komonana yango bayeyi na Kasai et malembe bobosana te depuis 1960 Mbuta Lumumba lobelaka motambo na bango ya balkanisation et si là tout est en cours nalingaki na ino totanga moke char de l'impérialisme mpoto kenda sikawa na kotala misère pasi à l'homme noir tobandi na préambule proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle de droit de l'impérialisme, soucié de maintenir le pays du tiers-monde dans la misère, la division, la guerre, la confusion et l'anarchie. Nakoki bena suka wana. Balobi soucié de maintenir le pays du tiers-monde dans la misère, la division, la guerre, la confusion et l'anarchie. Wana loposo pembe. Botala motambo oyo misère ezena kati, division ezena kati, bitumba guerre ezena kati, confusion pe anarchie eze motambo. Soko na kokita moke affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et le piller. Nauti kolobali solo ya MONUSCO tout à l'heure. Affirmant notre détermination. Wana impérialiste ende basé koloba. Notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et le piller. Ba exploiter banani, pe ba piller banani, biso baindo. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu. Bango ba tikala ko kanisata na seconde mogote ke nzambe existaka. Déclarons solennellement adopté par la présente charte, Tokena section 1 de disposition générale, aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Notre devise: diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter, piller pour remplir nos banques, pour faire d'eux le plus puissant du monde. Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression sur leurs dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes.
Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Yango babomaki Mbuta Lumumba, le lolobi mosika. Tozoué indépendance en 1960, après 11 jours seulement, Moïse Tchombe a sali sécession katangaise. Bato baje ko bosana mwambango. Bato baje ko bosana mwambango. To ebite soko lokola ezeba système mondela ze ko kotisa mingi biloko ya milangwa torobaki moto moindo aze inconscient. Comparable na moto ya liboma toze ko senga bolimbi si soko torme ko suwa bino. Comparable na moto ya liboma. Moto ya liboma akoliaka, akomelaka, akosalaka pe bolingo. Kasi yango pe beza leli ezingeli moto moindo. Manger, baiser et boire. Et sili. Moto ya liboma kanisaka avenir na ete. Moindo pa kanisaka avenir na ete. Moto ya liboma kolokotaka na fulu. Akoliaka mikuwa bato ya ntina babwaki. Baindo pe bakolokotaka na fulu. Bakoliaka makoso yelo poso pembe abwaka kitango aliaki ngulu. Bakolokotaka bisuka ya dendo yelo poso pembe abwaka kitango aliaki dendo. Moto ya liboma kolokotaka bilamba na fulu. Moindo pa se kolokota bilamba na fulu tombola bwaka. Lelo lo poso pembe se kotinda basapato mosusu awa vraiment na bino bakonzi na biso mais na ebité c'est insupportable. Tombolo je komona ke mondela zanginde fulu epai na ye abwaki na République démocratique ya Congo. Comparable na moto ya liboma. Moto ya liboma kolata bilamba katana e komonisa ba parti yonso ya nzoto me yango moindo pe alati lelo. Ba bengi soko luka la folie mais ntango kaka bolobi déjà luka la folie. Style ya maboma bo se référer na nani. Ba inconscient pa ya baindo ba jeté. Lelo $100 epesaka folie epai ya moindo. Mais moto ya liboma te ata lokoti 1000 na fulu ndenga ze kopanza. Akosomba lipa, asombi kwanga, asombi na mabele basi azemi bakoliaka, asombi likasu, asombi na mafuta mbila. Finalement, asombi yango poali ya nini? Akolia lipa na kwanga, akolia mafuta mbila na likasu, point d'interrogation. Lolenge moko na moto moindo lelo, soko bapesi ye 200 afandi na bari yaka na dendo di wo wana nini boudin eza pilipili yaka na boudin wana tiao wana nini aseko mela bière batia zododo lisusu ya ayebite comparable na moto ya liboma. Lelo moindo facilement akokia sa la vidéo afingi bakondi na ye. Afingi moboti na ye po mokonzi aze mobateli ya yambo moboti na biso ya yambo mendenge moko na moto aliboma ayebi lisusu te wapi tata wapi baboti bangai yango wana moindo moto ya liboma facilement bakopia embeli sasa batoyo kasi lolenge moko na baindo baze kopesa bino mandoki bo sasa bandeko na bino conscience ezete moto moindo lelo ayebite ke bomo ya bato eze investissement congolais ya lelo ayebite tobongisaka etamboli na biso ya lobi na lelo na biso pona bayilo poto to preparaka futur na présent na biso yango to lukaka to eba passé poto tambola bien na présent pour te préparer à venir au futur. Tant que vous avez etikali pa ya ba conscient, etikali pa ya bato ya mayele, bato basé na conscience. Moto ya liboma azena ntango te akanisa bokala na ye, moto ya liboma azena ntango te akanisa lelo na ye, paluka ko bongisa lobi na ye, to avenir na ye. $5000 pa ya loposo pembe. Ezebe bandeli. Lolendo na molato te azena ntina sala folie na barre te coureur de jipon te mais moto moindo oyo azwi $200 na pasi
na pasi tango mosusu asalaki commission moko atekaki lopango tango mosusu soko ndenge nini azwaki yango na pasi $2000 moko songolo kaka ndenge asimbi yango esika akomedite eze na bar bamasabo ya bokutanga to kitisana no tempo bakokitisa na bar lokole ezebizaleli to cercle vicieux yemonde la prépara po ya baindo esika bafandi baze komela mingando baingeli mpo bango bakotalaka distance nani aze kotia loboko na poche pe kobimisa avec facilité mingando bakoingela tango mingando baingeli moto akopesa toli azete mokolo mbongo aze kolia mbongo na ye lokola mokolo mbongo aze kolia mbongo na ye moto akopesa toli azete mingando pe balingaka ndenge wana bamalanda ngulu pe bakomi preso le roi soko de la planète terre soko le roi du ciel moto babengi président azala ta président ya fan club ete ata ya mutualité de jeunes moko ata équipe ya bana mike ya balabala bakobetaka bapoto mike mais po asimbaki $2000 ye wana akomi preso akolia na bosalo akolia na lokoso akosilisa misolo po lobi fwa kenda asomba bilamba lobi fwa leka na balabala oyo basi alingaka baboyaka ye atia maboko na poche soko akomi wana koisa mwa $100 barapele tonton talo koisi mbongo adzwa loba na bango bon lokwa bolakisi nga bokenda bokabola yango katikati bozwa 50 bozongisa 50 bon ope balingi barejoindre nga soko na boîte ba DJ pe ya boîte bakolingaka ndenge wana kombo ekoti soko na micro bakobwa kombalombala libanga yonso eze soko na $10 comportement ya bato ya maboma moto wana soko misolo esili akomi politicien Kabila moto azali koboma mboka po aze Rwanda totuni bino batata ya ba 50 ans lelo bazali kofanda epai ya baboti tata ya 50 ans akoki azala koko akotunaka moteke na ndako azali kobeta ntolo na porte ya chambre azwa na lopango ya baboti tata wana tolo barate vi na tango ya président Kabila te soko to incriminer ba dirigeant politique ya biso to komi limité to kokoka te koyeba vraie cause ya souffrance ya l'homme noir or sans koyeba cause to ko traiter ba effet bokonwe kotikala mwana apesi fièvre asali forte fièvre ingete ze symptôme ya kolakisa ke maladie est quelque part soko pesi calmant qui sa fièvre au soigner maladie te au soigner maladie te bato bazé konyo comme en Côte d'Ivoire kuna pe président Kabila nde azé pa ina bango to président pas azé pa ina bango azé Rwandais bato bazé konyo comme en Angola bato bazé konyo comme na Burkina Faso bato bazé konyo comme na Kenya bato bazé konyo comme na Gabon boko kokate ko comprendre que ce système moko lo poso pembe asali mpo ya kotambusa na lolenge ya lingi pe na volonté na ye bamboka ya Afrika na bamboka ya Afrika eze système Fumu Kimbangu a dénoncé ki yango soko boze kolanda na parmi ba motif ya condamnation ya Fumu Kimbangu il a interprété la Bible de sa façon yango bakokenda kosambisa na Fumu Kimbangu na cour militaire soko moto interpréter Bible na lolenge na ye ba témoin de Jéhovah tel aloba ndimaka te ke Yesu babaka ye na kuluze bango bakolobaka Yesu babaka ye na poto basusu neteni mosusu balobi te batia ye na kuruze bango kuna balobi tango babaka ye na kuruze azalaka na lingwanda basusu balobi azalaka na lingwanda te bonini kokitisa mokonzi yango boye azalaka na kaputula ba divergence na bango etikali to mona na ino te cour militaire moko zwa confession moko to courant moko contraire bakenda kosambisa ye mpo nini yo lobi boye
po nini yo lobibo mena fumu kimbangu cours militaire et sika kanye bakokaki to bakosambiselaka ba prisonnier de guerre fumu kimbangu azala na milice te fumu kimbangu azala na basoda te azala na mandoki te mais soi-disant il a interprété la Bible de sa façon te ayaki ko dénoncer ba système yé pourquoi qu'il y a indépendance politique indépendance religieuse peu bon indépendance scientifique yango lelo nesongenzi na fumukusu ke muzala mpanda na ngola mokobi misala ya 1921 ba ye ibeko dénoncer maye fumuki mbangu asukisaki te maye fumuki mbangu akobaki te akei mibutu kumisato na boloko pe alaki motangisi akoya yango neleko ye motangisi ye ba politicien loposo pembe sima ya ba politicien ba kotisi bino na manipulation politique ba gabonais ba kei ko funda ali bongo epa ya Macron tango Macron azoi pouvoir ba tamboli na ba banderole na banzila ya France comparable na bato ya maboma Macron c'est président ya France attentat euti ko salama awa 2 jours passés na Manchester sima ya concert 22 morts na ba disparu to ebite soko ba ko retrouver bango 59 blessés graves entre la vie et la mort to monité et sika opposition na bango ba se moquer na pouvoir dirigeant to monité bango yonso ba s'immobiliser pour basala be moto moko sima ya moto asali drame wana et plus grave lokola tante zala qui revendiquer et pas ya Daesh bango yonso ba misali moto moko mais biso toze komona awa tango yonso e kondongwaka awa na République démocratique ya Congo opposition basali basantu opposition azwe intango ya kose moke na pouvoir kamwe na sapu basambi bandeko kokata mitu kokata nzoto lokwa ngombe balingi batumba likolo ya tono opposition azwe koseka pouvoir mais botali bo contrôler bato yo kamwe na sapu bakataki motu bazalaki bateau bafotaki bino opposante. Qu'est-ce qui prouve que bazem bateau il y a elle y a pouvoir. Moïndo ayebi même pas komilinga, même pas kolinga nation na ye. Yango to interpellaki bino ba dirigeant politique. Bobongo la etangeleli ya bana. Lelo barabe bayebi ke ba américain de banguna na bango. C'est normal. Bayebi ke bazem bande côté na occidentaux, c'est normal. Également, les Européens, les côté na barabe. Ce que fanda na moninga moko ya arabe, faut multiplier prudence na. C'est normal. Sauf baindo nde boignes étaient, maïs étaient comparables na moto aliboma a vivaka be pour vivre, ce que lokoti alei, a lokoti ameli. Ngai na kotika teko déplorer inconscience ya baindo. Soko boko finga, soko boko silika, soko boko vimbano. Ata bo vimbani. Nanye si apasuki na bino yonso, banda bo bandiko vimbana. Boko silika. Boko vimbana ingeta po eze bongo. Courant esusu yeyi. Misala kabiso esengo po boko pasuka te. Lobi to sima lobi boko revenir na raison. Boni ba conscient. Soko bozaki ba conscient. N'internet na YouTube boko kenda kotala ba vidéo ba komi bato maboma mi balé bazé ko sala bolingo bino bato normal bozé ko cliquer bozé ko partager ba lien pour na baninga na bino batala lolenge bato mi balé ya maboma bazé ko sala bolingo yo moto normal soi-disant yo conscient olingo tala bolumbu ya bato maboma po kenda na wapi bozé ba marié bozé ba père de famille boni moto ya bongo
aloba yemo lobeli bato yemo bundeli bato soko zena ino inconscient soko ozalaka na ino préoccupé na bolumbu ya bato maboma lelo komi lokola moi fleo bandeko ya poto bakokanaka ba journaliste ya basi bakokanaka bandeko na bango ya basi ya Kinshasa soko ayeye wabimi na ye a filmer bolumbu na ye soko akena mikili ya poto a partager soko na WhatsApp okomona moto ya ndenge wana sali video aze ko luka délivrer Congo aze ko luka Kangola République démocratique ya Congo tolobaki yango na manaka eleki soko boyebi na ino kolinga bandeko na bino te oyo aze pene na yo ndoko koka kolinga République démocratique ya Congo pe kolinga Afrique te inconscience moindo aze bon na rien bolamu ya baindo eze mabina bolamu ya baindo eze bibelo libanda mikongo pe libumu libanda kasi comparable na moto aliboma ba partie intime ayebi ntina yango te akotambola moitié nuit bon moment na yango te na bakonzi bafandi na concert danseuse aze koya kopakola fwengi na elongi une autorité mokambi ya bato babengi honorable babengi excellence comparable na moto ya liboma babengi preso babengi coach babengi sogonani donc bindi mandi malolenge moko na baindo inconscience e bandeli wapi pasi ya baindo mama ya masolo na biso ya lelo e bandi na tango président Kabila ezena bato mosusu na mboka oyo balela bibembe na bitoko basusu balela bibembe na kitikwala wana président Kabila botani te soko tozongi na ne 70 juste poka kato kitana ino na ba 60 te bato bazeko kenda kelasi makolongulu coupe ma dofolo lokwa babeti yango masasi okokota la coupe ya moto lokwa jumelle moto akei nango etelo wana président Kabila zena ino te potolo baboye potola kisabino boye fotoli ya mbongo ya président Kabila tango tolobelaka Mbuta Lumumba atikela biso misolo na banque tango tolobelaka président Kwame Nkrumah ye palesa biso misolo te toko permettre te lokuta ezwa isika nalingi sika to tanga na ino à qui attribuez-vous la faute la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais. Nazui point 4 page 18 mokanda ye komami na nesongi ntina fumukusu kia mzala mpanda na Angola décembre 2012 publié na édition Zimbasi édition Yakati na point 4 balobi concernant la pauvreté des foyers. Plusieurs foyers ne parvenaient pas à se servir même de la lampe tempête. Et c'est pas si. Par manque de moyens, ils utilisaient de lampes fabriquées à la base de boîtes de lait déjà consommées ou d'insecticides déjà utilisés, communément appelés Mwinda Yakimfwansoni. Boyebi yango bino bato boutakiawa oyo bakotekelaka na bakwen ekoyindisaka madusu ya zolo. Bato ebele ezalaki moyinda ezalaki na bandako na bango wana président Kabila te ema inaze koyebisa bino eze kaka ya République démocratique ya Congo te na Brazza bandeko ya Congo Brazzaville bayebi
Na Gabon bandeko ya Gabon bayebi. Na kotanga bakombo na bino te, to zalaki na bino boyebi. Dans la plupart des foyers, il y avait au moins de matelas fabriqués à la base de pelouse. Matelas ya matiti. Boyebi yango ekoto sikoyo kinsekwa nde sika okoka mingai. Wana président Kabila te. Tandis que d'autres foyers manquaient même le moyen de s'en procurer et dormaient sur le nat et toko ou encore sur les cartons étalés sur le sol. Na lobela kiawa ne bandeli ya manaka na ngai basusu kokenda kolokoto ba carton kokenda na ba magasin ko senga ba carton ba soso ba boti na tiaka bango yende soso. Le phénomène appelé aujourd'hui Salomon. Na lobela ki biloko moto ya la kana salon ne date pas d'aujourd'hui. Les effets sont bien visibles depuis longtemps, car avant et après l'indépendance, les habitations sont restées toujours moins évoluées. Il y a deux bicoques, deux hangars. Dans d'autres maisons, par crise de pièces ou chambres à coucher et surpeuplement des occupants, d'autres personnes se voient obligées de dormir au salon sur une mousse, natte, un carton, bâche, considéré comme lit. Monter ou préparer la nuit avant de dormir. Au moni, baebishi bino boze kotala na ino TV lokola période wana, TV moko balabala mobimba, topé quartier mobimba. 22h ba komi obligé ya koyebisa bino bokenda. Mpo salon cinéma yé boze ko salle yé bino bokomi si cinéma et chambre. Bato baze ko kabola salon na basi na babali. Baoyo batie soko carton na bango mopanzi, baoyo bati soko bâche na bango mopanzi. Tango toze ko babasi na babali, baoyo baleki mvula. Obino bo meseni koloba bakomi badilt. Basi babimi mabele na tolo, mibali pe babimi masasamba bakoli. Bakaboli salon. Comme lit, monter ou préparer la nuit avant de dormir. Puis de monter le matin après s'être levé pour laisser au salon sa fonction des activités journalières. Tongo ba démonter ba gumbi ba carton ba gumbi ba lingi ba bâche o ba kotia likwanzete ba ti likwanzete ba ba kokotsa soko na sia kitikwa la ba kotisi salon et jouer lisusu rôle na yango ya ki salon. Vers les années 61 et 63, puis les années qui ont suivi, il y a eu le phénomène Bibambanzungu qui a régné et qui continue jusqu'à présent à cause de la pauvreté. Les gens qui ne parviennent pas à renouveler les objets et ustensiles de cuisine déjà usés, par exemple les casseroles, gobelets, assiettes. Dans la plupart des foyers, lorsqu'une casserole assiette est trouée, une casserole assiette trouée, après l'avoir utilisée plusieurs fois, au lieu de la mettre hors usage, vous verrez que les effets de la misère recommandent aux gens de boucher ces trous à l'aide de l'itaba, yailamba, morceau de toffe, mbodi, étant batterie, morceaux de tôle, etc. Et pourtant, ce sont de matières malpropres pouvant provoquer des tétanos. Tantôt avant de partager et servir les occupants de la maison, le repas, la ménagère récupère d'abord les assiettes trouées pour boucher ces trous avec un peu de foufou déjà préparé. Cette manœuvre évitera que ces assiettes trouées sointent la soupe. Deux fois, lorsque le bidon, bassin et autres récipients servant à conserver l'eau sont troués et sointent,
par manque de moyens de remplacer le récipient, vont tout faire pour boucher ses trous à l'aide du goudron et du savon. Essayez d'imaginer la conséquence de ces goudrons ou savons dans ces eaux conservées, surtout pour la cuisine ou à titre buvable. Beaucoup d'enfants se promenaient et se rendaient à l'école pieds nus, alors que la société Bata existait déjà. Pour ça, essayez de vous renseigner auprès des enfants de l'ancien président Kasavubu, qui sont témoins de cette situation. À leur époque, beaucoup d'enfants marchaient pieds nus pour se rendre à l'école. Il n'y a pas si longtemps que les gens portaient certaines paires de babouches déjà usées et détachées, puis retachées à l'aide de certains objets comme pingles, fil de fer, appelé communément à Kinshasa fusible et alipapa. Bino yonso boyebi yango na la gomme ye ekote kemeka soko moyenne zéro. Oze komona moto abambi lipapa na mosapia monene abambi gauche abambi. Je passe. Alors, au moment de la marche, quand cet objet, ces deux tâches, on dit selon le langage quinois, fusible et sauté. La crise vestimentaire n'a pas été épargnée. C'est pourquoi après l'accouchement, dans la plupart des foyers, on se sert jusqu'aujourd'hui de tissus découpés à la forme ou aux dimensions de couches pour bébé. Appelé mangwanda, litaba, maputa ya mama ya karaba, kati loko a couche, nde baze kolatisa, bana. Et outi kala. Outa époque ya président Kasavubu. Ceux-ci sont utilisés fréquemment pour vêtir le nouveau-né à la place des couches pour bébé. Puis depuis 1965, la plupart des adultes et jeunes ne parvenaient pas à s'acheter les sous-vêtements confortables fabriqués à Soltex. À cause de la crise, les gens ne se contentaient que de midinda, c'est-à-dire des sous-vêtements cousus par le couturier qui de fois récupérait des morceaux de panne après coupe pour réadapter et réutiliser comme un sous-vêtement. Est-ce que vous avez quelque chose là? Bato balati mikadi bakotonga kizomba zomba meya mokadi. Awa namboka oyo. Vers les années 1965. Après cette période, c'était alors le moment des sous-vêtements comportant la mention 007. Bakulutu bobetela bilenge masolo. Lolenge ne songianzi na fumukusu ke mzana panda nangola bakolobaka. Boyebi makambo iye. Boko sate na tango la bino bozaka malamu. Otoze koloba 60, 65, 70. Makambo iye ne songianzi la epenglao. Aux dimensions d'une demi-culotte, suivi de ce qu'on appelait Pierre Cardin, et puis de bikini. En 1978, pour le filles, ces genres de sous-vêtements ont connu un grand succès, du fait que les gens venaient de vivre une longue période de midinda. Malgré tout, les gens souffraient continuellement pour en avoir. Alors, pour vous réaffirmer que ces sous-vêtements étaient extraordinaires, certains jeunes garçons de 15, 18, 20 ans qui s'en procuraient après 1000 et une peine, préféraient alors se promener, jouer au foot, rien qu'avec ces sous-vêtements, sans être vêtus d'un autre habit. Tout ça, c'est pour présenter au public qu'ils ont ces sous-vêtements de luxe. Botala degré, jeune garçon à 15 ou 18 ou 20 ans, par manque de sous-vêtements, à Zoua Yango n'a pas si à Zoui 007. Azeko beta ndembo, tango musuna tango ala muki. Po ba mikadi yango ezaki pe na mwa ba poche liboso. Motati loboko na poche ya mokadi. Atelemi liboso ya bato. Ingeta pe bato baze komona extra alati 007 alati Pierre Cardin bato ba moni extra awa na mboka oyo bandeko
Mokande Zemolai, à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais? Vous attribuez un pas yanani. Vous attribuez un pas yanani. Mais natango wana batope balangwaka masanga. Père Dimitriou Mondele a epolaka musique. Atindaka bilenge na kolia komela. Kobina. Pona la kisabino eze système. Kasi lelo bato bakokumisa pe bakoloba lokola mpasi euti sika. Bato lelo bakoloba lokola pasi e bandi na tango ya président Kabila. Ezene lo côté lelo biso baindo bola muka tokondima que e bandi na tango ya président Kabila. Ezene lo côté na zongi kaka na mokanda ne songianzi na fumukusu kia mzana panda na ngola concernant le fait motivateur de la distraction et l'immoralité du peuple qui souffre. Au Congo, pendant que l'on se plaint de cette souffrance et de la misère qui frappe incessamment le peuple, ces mêmes individus qui souffrent, au lieu de songer à leur avenir, ils se laissent emporter par de vaines distractions initiées par la puissance colonisatrice. Yango, bozé comme on a lelo. Atana bandeko bazena mikili ya poto. Bako salaka misala ya pasi. Basusu bako bandaka soko 1 heure. Basilisi 4 heures, bambisusu bakosalaka misala mibale misato, ntongo te soko midi akosalaka esika boye. Mais soko azwe misolo, alingi apesa impression aje patron. E uti nango kala système mondele nde aklika bino na motu. Yango tose ko interpeller bino bolongwa ba inconscient. C'est pourquoi à l'époque to zongi awa toze ko beta na bino masolo ya kala nesongi nzila a relaté biloko ye avant na période d'indépendance. C'est pourquoi à l'époque ils envahissaient les différentes salles de cinéma où se projetaient des films qui influençaient les gens à être fumeurs de chanvre, assassins, prostituées, yankés. Puis aujourd'hui les nganda, bars et hôtels sont extrêmement fréquentés par le mineur. Et où tinangokala? Jeunes et adultes qui s'y mêlent tous sans gêne, avec des danses obscènes et s'exhibent trop bien dans la sexualité désordonnée, tantôt en se moussant trop bien avec la boisson alcoolique produite par des sociétés brassicoles, des boissons alcooliques, artisanales, exemple Zododo, Supunatolo, Sokoba, Bakizomba. Mais na kizomba yango fallait pas bana bango kaka kizomba, bozoba. Omoni balobi kaka kizomba. Tala nano soko papier yango ndenge kako ze komela. Oyoki sa epai ma epai goligoso moko amona na liboso bati mobali aje ko bina na liangana ye e milimo yonso esi etelemi e pochette nango eze koloba sima ya komela ye oluki osala bozoba bato basali sexualité irresponsable bato basali sexualité moko soko basali vagabondage sexuel. Conséquence nango kuluna les enfants de la rue mpo lokola boboti na désordre bokokoka ko encadrer te lobi bana bakokutuka na mboka oyo soko bana bakutuki nde ba pasteur bakoloba bazé bandoki tango bana babimi bandoki lokola ba pasteur bakomona ka kindoki kasi bakolongoloko te bakotia bango libanda bakeina wenze bato wana bana wana nesongi nzila déplora
mbula na mbula bisika touti bango wana lelo conséquence kuluna cause babiloko eze système pasi ya baindo euti kala Sofre tandeze ngonga kasi bandeko bakosunga nakenda na mokanda ya mibale. Voici l'arme de la colonisation en Afrique. Lelo ezelo ko etumba ya ba génération, guerre de génération. Bankulutu balingite bilenge okomona koko kengwe si akoli esi asali oyonso akokai kosala zena misolo yonso. Mais c'est comme on a kokendate atika bilenge bakamba. Koko Tshisekedi azalaki awa tolo biombalomba. Bozala mitema malamu. Botika décharge te kasi botika testament. Bolo bana bato esika mboka ezeko bebela. Po bino boyebi yango. Po bino boyebi yango. Motema makasi lokola mikotisaka mingi na eteni ya baloposo pembe lokwa ya zaki pe belge amitié ki pe belge te na makila molube tikala ki kaka na kombo andimia kenda na mokili ya molimo na mayeye ayebi bakoko na biso kengo boze na ino wana boloba boyebi makambo yo nesonga nzila alobela ki awa na chapitre 4. La méfiance de vieux envers le jeune et la trahison des enfants. Tokotanga penza lelote, tokoliki na manaka ekoya tokosimba. Voici l'arme de la colonisation en Afrique. Méfiance et utikala. Mondelende akotisaki yango. Tango totangi char de l'impérialisme na yambo. Bomoni divisé pour mieux régner. Bako divisé nani bilenge na mopaka do na bango boyo kanye kozalate nzokande mibange bayebi bazeko kenda na mokili ya molimo bako lengele bako kita na bango ba successeur na bango tala epaikani bako lengele bilenge ko banda ko yebisa bango maye ya mboka lolenge kinzonzi ekolobaka lolenge bakokatelaka makambo tango kokutana na makambo ya mabala okokatela yango boye ntango maladi moko songolo ekokoto na mboka soko yeli na lolenge boye seke mboka tamboli boye soko ekoyela boye seke mboka tamboli boye melelo bankulutu bayebe sika mboka ezeko kokufela me babatami lelo honore ngwanda ayebi abatemi na sima yenda zeko ko fournir ba combattant ba fausse information mpo ba combattre République démocratique ya Congo pasi mpo ba combattant christianisé ba combattant islamisé ntango lelo boze komona MONUSCO akei kofanda na Kasai bino ba éveillé bino ba ibolobaka na biso toze ko mono te bino bato boko monoko elobi na bino nini zone dangereuse ba imboka bakimi ba congolais bakimi ba kasanye bakimi lelo 34 000 réfugiés na yebite ba bakemi mikolo ye nanu ba répertorier bangote basusu bakimi bandundu basusu bakoti dzamba mais MONUSCO yeyi kofanda wana boko sosola te kalandi bomengo boko sosola te ke balkanisation ezeko koto malembe kaka bino video bino kaka énergie kofinga bakambi ya mboka kofinga président Kabila mais bokoki kosala marche po ya MONUSCO ayaki mpo ya etumba ya este na biso uta soko 2001 afanda soko 2000 azala wana etumba esili
wana boko mituna te mpasi ya moto moyindo ekangemi na maboko ya bapaya. Politique mobimba ya Europe pour l'Afrique. Politique mobimba ya Europe pour l'Afrique. Mpo nini moyindo ya zena République démocratique ya Congo, azena Afrique, azo distrait, azo comparable na liboma. Moyindo po azena mikili ya poto lolenge moko. Manger, baiser, boire. Soko alei alukia mela. Soko alukia mela, asi ameri aluki mwasi akolala na ye. Esili. Mbongo oyo ekopesa ka mondele makanisi. Ya ko investir, ya ko préparer avenir. Mbongo wane ko belisa ka moyindo liboma. Bofifaka na bango esika moko. Bakosomba ka pe ba blouson ya ba 7000 € lolenge na bino. Moto aze kosomba blouson ya 7000 € epai na bango baze na wesete. Mokolo akoya na Kinshasa koto wese epai ya bato. Etango mosusu aluka 1500 € akenda kofanda na flat. Me bango ata bayaki awa bitanga soy akokoma patron. Akokoma patron. Tolobakata imbwa na yoko bokoloko soko pesi ebilia akotia zolo. Poaluka kososola ete royaulement bilia oyo bopesi ye eze bilia ya malamu tote. Po nini ezaleli ya loposo pembe bofandi na bango njonga njinga na bino eze ko interpeller bino te. Po bino bolekie na mayel te inconscient na moto aze conscient. Moto normal na moto aliboma lolenge mibale ya kokesene kolakisa. Lelo moto normal alati na ye pantalon ya mataba mwasi mobali. Toko compare lo bino ba photo ya pantalon ya jean moto aliboma alati na pantalon ya jean moto normal alati. Lelo baindo bakomi kosala bolingo te libanda na balabala. Comme en Europe. Comme en Europe. Bozo sir. Bolobi comme en Europe. Tolo lenge ya bato maboma. Teto yango tolobaka na bino na ino manaka na biso bolandaka ngo sans tendance et sans parti pris. Sans tendance et sans parti pris. Moyindo azeko nyo kwama. Soko tokoyeba cause te. Soko tokoyeba cause te. Toko tapaka à côté. Toko kumisa bakonzi na biso besi maliwa na bango. Lelo na zeko landa bato ebele bakomondi ma président Mobutu. C'est pas si. Lelo na Côte d'Ivoire bakomi kondima Laurent Gbagbo Adzonga. Lelo ba Libyen bakomi kolela président Kadhafi. Bongo bino ba Congolais. Lelo bokoma kolela président Kabila Mouzé. Lelo boleli. Mais parmi bino ebele ba kombataka Mouzé Kabila. Moto azalaka nationaliste abenga na Jean-Pierre Bemba yaka to solola bazeko tia en erreur wana kutu epa ya Tshisekedi kolobate Mouzé Kabila ennemi juré tango lelo bino moko bolobi Mouzé Kabila azalaki vrai nationaliste le vrai président alingaki mboka oyo sika wana Tshisekedi moto abundisaka ye bo attribuer rôle nini bofungulaka boyebi. Bofungulaka boyebi. Politique ekangemi na système. Religion ekangemi na système. Lelo toyaki na mokanda wana te na ndako ya mosala tokotangela bino sika wa mikolo ezeko ya discours ya roi Léopold II. Certainement bozena yango na bandako na bino po yango tozeko loba moyindo aze comparable na moto aliboma.
atangi char de l'impérialisme, atangi discours à roi Léopold II, atangi bandakisa yonso. Tant mon soir lobi, bongo bino moko batafufa mote moto bokomaki yango liboma. Akobundisaka meme bola mona ye. Baze ko kanga ye po ba sokola ya ko mapeto. Aze ko suwa bato minu. Kasi bayindo te. Bayindo bola mukeze ko luka lelo katolika telemi. Katolika telemi abunda po ye kaka nda telemaka ko boma bangunza. Lelo bangunza fumuki mbangu batelemi ekeke ya mine elakema na fumuki mbangu katolika telemi. Mpe bandeko bayindo basusu bakei na sima ya katoliki. Ingeta na 1700 suspect le DG zalaka lolenge wana. Yaki mpafita ibisi bandeko bayindo botika bango mindele ba katoliki bati ya moto. Bayindo babimisi misisa na motu. Bala kisayaki mpafita bango nde bakosilikaka bati koni. Kasi lelo pe katoliki azeko tinda bino bayindo te. Bo s'attaquer na religion africaine, bo s'attaquer na nesongianzila, bo s'attaquer na bayindo bola muka. Chaîne tokoleka bino boleki bo futi misolo to le kate. Toko kenda ko sala émission bo soko ba koleka na émission balobela catholique te. Mais soko bozena bo sembo, bo ya bo fanda biso religion africaine tolobi catholique nde aboma bangunza na biso yonso aboma ba kontina biso ya bayindo banso. Catholique base à destruction ya felika bino pe boya bofanda tout ça la débat contradictoire. Conférence nationale souveraine soko simbate Mosengo évêque de Kisangani à l'époque wana na senza oh lelo senko baya ko prouver biso le contraire. Lelo miso na bino emoni miso na bino emoni lelo catholique amikomisi parti politique ya opposition plus que UDPS catholique amikomisi juge Moïse Katumbi azena ba poursuite judiciaire catholique alobi il faut azonga na qualité nini ah esengela kitokoma wana pona baye bazalaka distrait na bileko bileki tango catholique azeko commandité ba assassinat ya bayindo lelo bamona yango mission ya bons offices chef de l'état nde apesi bango bomonaki avant le 19 décembre bato bazali kozila bango soit disons bapesa eloko ya kimia catholique a s'envolé mpo ya Vatican bakei na conseil de sécurité ya ONU mpo bakenda koloba ata bokonzi moko te ezali légitime awa na République démocratique ya Congo bongo lolenge kani bondimaki bozwa mosala président de la République apesaka bino soko ezali légitime te ingeta batinda mabongo bafongoli awa bakangi awa tango makileze eko tanga tango bango bazali ko profiter bosali erreur pone leko ye bokutani na religion africaine na terrain bozoba na bino eko gangama na mongongo makasi bozoba na bino eko monisa mapole pone leko ye moyindo esengi azwa boyebi bosufri tokabwana na mokolo malelo makambo ya koloba na bino ezebele kasi etando ezengonga nayebi ke bosiliki po bomesana mingi kosilika nayebi ke baboti mosusu pe ba irresponsable bakokoma na YouTube ndenge bameseni kokoma o pe bakobenge po bafinga bakobenge kasi bozala te ba contemporain ntango ya kimpa vita bozala te ba contemporain ntango ya vita nkanga bozala te ba contemporain ntango ya fumuki mbangu lelo nesongi nzina fumukusu ke mzala mpanda na ngola bayei koluka bolamu ya bayindo tango bino bolali bango baze kotungisama mpo ya pasi ya bayindo soko eze kolia komela bokenda bolia pe bomela kasi soko eze tumba lobiko ya loposo moyindo biso religion africaine tokoteleme pe tokobunda yango kimi afumuki mbangu balongo pe bankoko ezalo mabota mabino tokutani na poso eze koya pona manaka isusu matondo mingi zinkulu zeto bamona pasi zingi
makia toto mieto. Zinkulu zeto, bamona pasi zingi zingi, bakwa musa kwa mundele bandombe kumakia toto mieto. Kiampila pasi Yo kwa kutia Tio teta bonso kandi Kondi dokisa mumangundu Bundu zengwa tingu Zingu dembika musinga Zingo timula bulu zikaba moyo. Kiampila pasi Yo kwa kutia Tio teta bonso kandi Kondi dokisa mumangundu Bundu zengwa tingu Zingu dembika musinga Zingo timula bulu zikaba moyo. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Zinkulu zeto Bamona pasi zingi zingi, bakwa musa kwa mundele bandombe kumakia toto mieto. Zinkulu zeto Bamona pasi zingi zingi, bakwa musa kwa mundele bandombe kumakia toto mieto. Kiampila pasi Yo kwa kutia Tio teta bonso kandi Kondi dokisa mumangundu Bundu zengwa timbu Zingu dembika musinga Zingo timula bulu zikaba moyo. Kiampila pasi Yo kwa kutia Tio teta bonso kandi Kondi dokisa mumangundu Bundu zengwa timbu Zingu dembika musinga Zingo timula bulu zikaba moyo. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangele munele Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya mfumu Kimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Sainte Côte lobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo
maso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango iso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso bangunza ya Mfumu Kimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya Mfumu Kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maesenko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete barevendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille. Boyokima oyo etangami ezali solo. Mbeba na biso ezowuta na bakatolike. Na yango
bobima na balabala te botia désordre tozila tolanda kimia ekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika désordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu yeah. Nobody